Mama première dame oza mama bana nyoso. Otika Mélodie te atwana mboka bapaya. Ya kisi kute mona na kite. Ebongo ya kokunda ye. Famille ezate. Toza biso abana na bana. Eloko na sengi. Papa langa mokonza mboka. Botika te Mélodie akunda mawa. Na sengi bino bolimbisi. Na sengi bino pardon. Bobunda. Mélodie akende. Akunda mana Kishasa. Botika biso te awa. Na moni pasi. Na simbi tufi ya muninga na ngai. Na longoli tufi. Tokomi tina suka. To perde Mélodie. Ba rumeur eza ke akufaki na sida. Tufi ya bato balobi wana. Deto yoki. Tufi na bango bibembe na ba. Tena omonga na zo akufa za master na nga. Na kolinga te papa oyo yoki na zongi tufi ya bato balobi yango. Moi na Pointe Noire wana, ni Brazzaville, ba hôpital eza ya malonga mon frère. Na ko sate. Mais traitement ya malonga ezate. Mususu, là ils sont censés pas comédien Mususu. Oh bazo lo baba n'importe quoi c'est mort ya Mélodie. Donc on a kanda makasi. Bina bazo ba ke Mélodie akufi na sida. Est-ce que vous êtes sûr? Mélodie akufi ni na sida, ni na tension, ni na estomac, ni na mbasu, ni na mpese, rien du tout. Papa Yves, vérité zaboye. Ndeko nani Mélodie akufi na malaria o bango babenga kuna palu na typhoïde. Nous avons besoin corps ya ndeko na biso Mélodie poi eya awa eya nzela moko na mwana za mwana mwasi aza mukie. Nous avons besoin corps eya mwana pe aya sito kane mawa ya mwana. On a aussi maman livre, maman abana. Ça là le col au na bandeko mususu. Tous ça besoin de la Mélodie avec honneur. Ceux qui battent Mélodie kuna kunda mana honneur s'il vous plaît. Eh ma bête tout fina yo. Tout fait muto simile ko caméra, tout fait carte téléphone na yo. Oyo ki wali boma mutu na yo, tu as quoi dans ta tête? Oh kufere keba. Mabe moni na ba osane monsieur po otuka nga kaka ata na osika te olonga problème donc ça veut dire mabele na ngato na sani moni mabe na yo mais na sima ya kosala biso pe liweza na sima ya liwa tutika ka bande to eli susu na oyo etali Fondation Madeleine alobi ke yazo sunga ba orphelin Zambia lobito bwaka na mabele malamu po ekobota. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato apasi. Les fils kata $1, $2, $3. Neka Zambia ko pambula yo oya osunga bana wana orphelin. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo. Kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona likolo banjube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te Nzambe pa kokanisa. Kongo tozana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte ezana se pe tozana Orange Money. Bible lo biboe. Loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso bozota la paix bozolanda biso. Merci. Les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Molongania, I love you, God. Eloko luka lelo na mokili oswili bala, sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala, sina nguya na ye. Malamu kasi omona kiete azuwa ya yemo
Chaka bato Lopeti olati lelo na mosapi. Oui, je confirme que boutique etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans moi parce que le réseau par contre, il faut détenir ce qu'il va pas moucher non c'est le oui. Pas abusé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision na super promo 243 bandeko babolingo. Lelo toye kolanda moko ya ba artiste comédienne yé azana ba news, azana ba actualité. Yande ko na biso diamant wa tika biso hier na yango to landi ya vraiment na résidence na ye koluka koyeba nini ko leka famille balobi nini makambo ebimi ebele o abela ki boye o te ya sida o soki mbonga bato yibaki o escokaki makambo ebele yango to ye to luka koyeba vérité sur liwa yande ko na biso diamant. Merci mingi na yo ndeko Chris pour la prise de vue. Maman tendresse na pesi mbote. Bonjour Papa Chic, hein? Bonjour. Et puis bonjour à abonné à Chebiso Télévision. Les lobos me salangana nous boyer parce que nazande nazala raté pour o akufa za muninga nanga. Et puis belepe o ba oloba lelo ba monnaie depuis 2015, 2013, 12, 10 konga. À chaque fois, on a un Pointe Noire. Bah, du Pointe Noire, si c'est 8 mois, si je ne me trompe pas, on a été Kozalana et puis tout solara trop. Donc, chaque fois, on a un équipe qui est belé au baoluba. Bref, on est en bokendel, le bon monnaie ngati. Donc, batuna et moi mingi. Batuna na bango, Kozalana ngato, Kozalana ngate, ingo bateke na lingi diamate. On a un master nanga. Parce qu'on a une émotion, j'étais la première personne. Oyo na panzaki sango est-ce que pas chic na ko bandaka mba moto tete ndeko Yves na ko bana mituna papa na pesi yo mbote lisusu Yves ipana micro na boko na yo. Merci ndeko Cheikh Moukadi, merci bandeko ya biso ya Chebiso Télévision, c'est pas promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec tendresse. Bobi Akoufeli a émotionné, to ba to lukaye comme ça. Tout me kakoza impressionné par rapport à moi so Mélodie Badiama na combien Nicole Mpoyi aussi et betami mo belé que ndeko akufi na maboko ya ndeko na biso tendresse to ba réalité ni surtout le lot ndeko tendresse mes condoléances. En tout cas, merci. Surtout la famille, il y a Nicole Mpoyi, aussi il y a l'artiste là-dessus. En tout cas, merci. Et puis, ils ont eu le peine pour vous avoir pendant sango. On a fait ça peine de konayo. Il y a Yolo et puis Dédé, Aza Zaïroise quand ils sont à l'étranger. Donc, Ekweli Peyo, Ekweli Linga, Ekweli Papa Chic. Voilà. Mais tout n'a pas allé à Mokanabino, Naza prête pour nous répondre à la question. Voilà. Relativement sur une histoire même que je vais déjà que Mélodie. On a vendre na si maman qui na bino na Pointe Noire pour plus yo zaline de koya Pointe Noire ou salaka toujours en cheval qui ça Pointe Noire expliquez sur mon que tu bana. Bon moi tout le ba mingi vraiment exact parce que moni Mélodie aza pananga aza sœur
nakokota na détail te ke avandaki boezonga c'est la famille ma réalité to mona libanda mboka ebika biso oyo tokendaka même na Angola même na poto ça na ba réalité nango omoni ba réalité elekaka libanda mboka même ba o bazana ba poto ezate oyo to mona ana kati ya Kinshasa donc eza normal na cause na place na moi na kata ne va pas ndeko na donc to bando lubela na télévision te o eza plus au photo sola vraiment kati penza liwa mélodie et uteli wapi et puis ni les sali ke akufa et puis ba programme ni no tozo linga to sala penza na ko se pas tout na mituna bongo yango na plus ni to na ngo besoin to ibana maladie ni sali ke ndeko na biso tika biso et yango to lobi plus que avant de pas ya ndeko na yo moko na point noir na sens que ya koyeba mort na ye et source nango fo mezani très koloba boye nazo telemela na ba rumeur ezaki akufaki na sida tufi ya bato balobi wana ndeto yoki tufi na bango bibembe na ba tena omonga nazo akufa za master na nga na kolinga te papa oyo yoki nazo si tufi ya bato balobi yango mona nazo ngo silika tena ngo loba mingi te bon même attitude nanga même na style te nazaka nde nazaboy donc liwa me tout ça moral nanga pourquoi parce que ça mutu oyo na mona na kanina zalaka ne tout fait batu ba loba na bokenda ulukani na point noir ngana point noir bokenda ulukani na point noir na point noir jeune grande famille papa aboti mama nanga Luka di Marie pardon maman aboti mama oh papa aboti mama nanga mama na ko ne Luka di Marie papa mwanda mwenyi azala kana pointe noire famille maman na majorité bazako na tina Gabon maman so que ne Brazzaville ka côté ba madesu côté ba quoi l'autre ba mbika ale kala parce que ba maman le ki ne ba kenda pe kuna ba bala nde famille koma kuna to za famille monene kuna to ka ke bokenda yo so ba fille oko teka ba na Brazzaville couple sala kango bembe na bango ba fille ngo ba bimisa bango ngadi bingane na zana ko nga mono na miteka raté na ko linga ngote bono mabana ba ndoko sala ngo pour quelle raison ne ba mo ba oloba eza o ba lobi makama eza ba salaka eza yango te diamant eza nini sara diamant kende point akende na Brazzaville parce que abana na Brazzaville wana si je me trompe pas c'était 2015 ba milaka ba mbongo ba voyage na moi pasi wana atali baninga ba sina ba zaki wana ba kekekeke soni na luka place na vanda ye motine comme point Brazzaville ba c'est que ba tournage trop ba spectacle ba vidéo ba pululu ba buibu ba kata tout ça trop ba gabi to que Brazza trop parce que ezaki pembe ne pe bokebo ba spectacle ba film pendant na ba CD il a préféré qu'il n'ait à na Brazzaville avant na Brazza ti un temps biso to que na 2016 to écoute na Brazza oh nini voyage oyo ndeko na biso vidéo azwaka abatela ka poison moment to kutana rapé suna wana na Brazzaville ndeko pe musu abela kana na kotanga kombo na été ezaki na même année wana ndeto kutana ninga na yebika si yo na Brazza ngana ko Brazza te poni to ki na pointe noire bien poni zo na ngo bien Brazza vendre ya nini wana na 2016 tout justement des bozongi na bino comme boke pointe noire to bozonga ngabeso avec les temps okende ngabe kitoko na tika ba bazalaka na comédien o comme kimanga ya bundu boy ata ba kilota bleu Blaise Mabanda ye bazaka na bango to ça spectacle mona bango na yauti le ngambo to soko na Blaise Mabanda te na so sakete pa le kamwana to saka spectacle mona kota ba mboka ba yaka ba Brazzaville na Brazzaville wana bon Blaise c'est pela te nde melodi benganga na tourner na to jouer na spectacle wana depuis ça ka bien te de bebana makasi na ndepé kenda nango parce que loko ko sala kende pointe noire za tel pera Brazza égale Kinshasa donc au mona pas en pamba donc que pointe noire a kepe a évolué qui a sali pe groupe na ye papa ce temps accueilli ngana kena kangi ba publier ba film mona tourna rigo moyiba ba soso waramo azala kuna warana zam ye misane soko ba bosé film na YouTube ya yibi akena ngo Chine bisna ba CD atonga ba étage rondi matin ndenge na kanga kaye kuna penzo katanga salinga loko wana ngo asalaka pe na film ya mélodie nde tonga na kangisi ya Serena Zulu bada zalaka akufu mutonga kufa zaki soda mango kuna mais azaki pisu ba zairwa nde Zulu bada landela kana zoka pe bela mbongo o bela mbongo pendanga na zoka na mboka wana ni SP mélodie na mo pe ba bimisa mélodie ba landela mélodie to zoka mbongo lekanga nde c'est mélodie akoma siéger na pointe noire mélodie avec vraiment bien na pointe noire azaki bien et puis un temps avec ozwa zemi
aye boya anda umeta avant de sur 2 semaines azongi pour ando kwa sukisa sate aboti moi pour minute atiki moi na si je me trompe pas très bandaka na 6 na ba 8 ans bébé na biso na ba âge wana donc bandana 8 ans c'est wana bien za na bana mibale kaka wana vraiment na yebi na noté pour na maîtriser te na ko belga mo na maîtriser te mais ngana ba oyo mwana oyo ya tiki wa boti on na yebi ya moi sur na tiki même na photo na publication papa ya moi les anani pour monsieur bazolo beza Gilles Bavon papa et moi les anani est-ce que ça ne konayo ils artiste comédien ils producteur autobile comme Gilles Bavon ou ils anani papa et moi question ne fait pas tout na mo ito azaka na bombo non mais ba question so bima vie privée moni eza vie privée ya mutu nanga non Gilles Bavon mabeza wa abota na Gilles Bavon na ndeni abota na Gilles so ba beta na Gilles Bavon za mambakala baba réseau ba tan Gilles Bavon so pa na binanga payete so pas bala te to za couple na habilité akufa to ataza mo we mazo faut to garder ka valeur na ye to ko sa bende te pas master na ko lo ba mabete donc papa et moi na azali biso famille to biso ba ninga to biso ba relation to papa moi na wana azali donc de minute makambo papa moi na boy parce que ça nini Gilles Bavon na sali pour moi polémique moi débat moi belé est-ce que nga ba vérité ezala Gilles Bavon za Gilles Bavon te nga italinga ité so za Gilles Bavon ba c'est l'examen à den 1 point barre on nga ko lo bala bato to ki na réalité ma solo c'est quand OK a comme kuna vandi comme évoluer c'est les groupes et simbi to mo tourner simbi te mampene za nango eko kita ba Mama première dame oza mama bana nyoso otika melodi te atwana mboka bapaya ya kisi kute mona na kite ebongo ya kokunda ye famille ezate toza biso bana na bana eloko na sengi papa nanga mokonza mboka botika te melodi akunda mawa na sengi bino bolimbisi na sengi bino pardon bobunda melodi akende akunda mana Kishasa botika biso te awa na moni pasi na simbi tufi ya muninga na ngai na longoli tufi to komiti na suka to perdre melodi bakala te awa donc mona mai penzo motake no bozana mais moi ka moi bese ezali to zonga mwana zonga boeza te yebi fo ba former po alinga mambo la te master nga alinga mambo la to buka na te il faut zone que il faut fondation pour benga blama faut fondation vie maman on est blama belle ba valise toni habité akine fondation nga bizonga o mando tourner moi ko tourner ko zongi so lisusu melo o bo mano carrière no awa soninga na zonga na ngati mais non betende tour fondation nanu to seki na biso na ko forcer mutu te o ko ça to se leki na mais moi mutu nda za to ba tout bese eza souté na tiki na ngai pe na ko zonga meto so la nga sekutu avoto nga abombela na ebete ka obela nga na ebaité na bengiye parce que nga na programme semaine kuna nga na kende Pointe Noire na ketala koko neto so nga se melo nga il faut na ya abina nga nga na zana nga menzo tezo ninga nga beko za changement climat comme nga na lobani ka ngwana bien e ko zaka ngo nous tandula tango yaka to solo nga problème ezata en tout cas na yeba ki teke mona maman a obela parce que soki na yeba ki azaki malade moi na Pointe Noire wana ni Brazzaville ba hôpital eza ya malonga mon frère na ko sate mais traitement ya malonga ezate OK ezate mais ezo pesa nga kanda au moins ceux qui bino bon mesana ba matanga ba comédien wala banani ba tout ni na ba essentiel ba comédienne mususu na ba essentiel ba comédien mususu oyo bazo lo ba n'importe quoi c'est mort ya mélodie donc na kanda makasi bino bazo ba ke mélodie ku fina sida est-ce que vous êtes sûr boza la ba preuve pourquoi bino ba matanga monde kwa kufa le to lela to raisonner faut to zo mwana ye na famille bozo bisa ba insanité ngana ko bisa no vérité ce qui peut na kosi to rotia te mais j'ai même ma coupé quant à moi d'Odi tendresse tel que je suis ici na vena milliard bino beba mi bali bon à pouvoir le ko na ngana ko ça te juger la tombe de mon père mélodie a kufi ni na sida ni na tension ni n'estomac, ni na mbasu, ni na mpese, rien du tout. Et là que bomi mélodie, bisom piakate, papa piake bomate.
Moni point noir pour lier à Pierre papa Pierre que bomaraté point noir avec 1000 francs to lienda ko bimba. Mais to akoma oteka mai na Brazzaville. Papa nyoso makambo atateki mai nyoso saka makambo eza moyen de vivre eza bande so longwa awa mais ba ke ba point noir ba na vernier nyoso za makambo ya ba réalité moko boye ezala ribanda mboka bato ba comprendre na poto kutu to ma bande ko basi ba kisunga ba koko basimba tout faire koko mais moi tine sur tout code $1000 de tout fait nombre donc musala buzobe ezate il suffit que solution c'est bon ozo comprendre nazo beta c'était papa Chic papa Yves vérité zaboye ndeko nani mélodie akufi na malaria o bango babenga kuna palu na typhoïde malaria c'est ko sala palu c'est ba forte fièvre wana et comme amuta motane et c'est la diminution makila. Kuna banque du sang ça na hôpital moko assisté Adolphe babenga assisté. Et ça là maman et mon abango ça a mis balé na mboka na ville à Pointe-Noire. Donc ils a assisté na Luanjili. Abanda qui malade au moins ndeko moi ça zoloba. Malade bande na ba dispensaire et tout. Au moins les mélodies so azaki na moi likanisi. Enga di mateba zomba bimisata ko na Brazzaville na beach ba kwa rouge na ba katsai. Ba kwa rouge na bimisi na mboka na yemoko. Et puis cette mélodie azaki sage biso ba dispensaire et bande on so ba benga guna ba yombe. Biso be so que ba dispensaire ba zairo ba dispensaire ba mike et traiter mieux par rapport il y a ba hôpital ba minene mi balé wana ba bâtiment pamba malongo ezako exacte ndekona eloko exacte. Et tant que vous avez malade, vous avez un makila, après un mois, ça sous rechit, vous avez comme à l'hôpital, vous avez à Luanjili. Est-ce que vous faites pas qu'il y a Luanjili? Luanjili, c'est un rond-point Luanjili. Côté Zanvumvu, comme dans Vumvu, Luanjili, Siafumu. Donc, pardon, Faubourg. Oh, bah, il y a des Landanga, avant la Pointe-Noire ou bien Portenegrin. Brazzavilloise ou Brazzavillois a évolué à Pointe-Noire on a place qu'on a le baboyebi et si le monument ya Chikaya ezawana donc hôpital à Luanjili les hôpitaux il y a munene na ce qu'on attend na 100 chambres attend 200 chambres ça munene au monde attend zinzité propre qui to comme traitement niet mais ba comédien ba s'organiser ndenge nini nazo kende eloko bomiye ezakaka malaria wana betela ngo sete mingi bosa likambo ezali likambo ete parce que bolobi betela ngo sete mingi boye tena bande pa do fonga matoyi na bamba yoka ponga naka na télévision pona ba vérité na ko pona ko constater na ko luka bezute ko luka succès te pona déjà tendresse mokile yebi qui suis akufe ne loko wana et puis eloko bomé makile tango silie na hôpital oyo azalaki na Luanjili bazaka na banque de santé là qu'on se dise la vérité bazala ngote banque de santé na hôpital oyo na ville kuna na assisté ezoko mama yemo na bango mso munene poza de mama yemo na bango munene kuna so etangi balonga bakila sobi baye nango so atira makila sili bachi makila sili so dene to bakila makila bakuti ya groupe na ye ezate ya groupe na ende ezala kité so ba osani bo bisa ba osani mutasida kufa na une semaine mais ma photo monsieur ça déjà là reconda wana tanga banda beleki premier tour OK abele o mutu ngati na kona beli pe na beli ba faire na konda pour faire déjà konde ça mutu benda ka mai benda makila eloko bomé yango wana batika biloba loba so ba kufi na sida ba ila biso ba examen oyo la kisaki ba résultat oyo ba examen oyo ya salaki mutu abimisi na ga faire na sida ba la kisaki biso ba résultat comme moi je suis capable et puis je suis prête et puis na bisa ba ndeko ba otalanga Galati bo mona na Pointe-Noire ngai na osala musala so ata na zui retard nana bandeko kuna bakondeka tiba ko bazo ba résultat et koleka par vidéo to ko tia yango parce que pourquoi on saler personne mutu pop mutakufi to posa ko lobaka to esani mais tendresse tout qui non moi réalité à ce moment quand il y a une biso mélodie zawapi est-ce et qu'il y a na ville Kinshasa bo s'organiser ndenge nini bino artiste pour lobby déjà tout le monde vraiment présence na binoté ceux qui togoya na artiste au bayaki
Rose à 2, 3, 4 et puis plus il y a groupe sans souci. Artiste tout le monde a yaka na ba groupe misusu tout le monde ba monter misusu ba lobi ke ba yebi les sous pas Molowabo moni Molowabo Junior Molowabo Ozisi Molowabo sur Molowabo sur nani pas na président Zate président et loko loba na taki on a chaîne na yo peut-être na pas chic alors ba ke ba comédien ba yaka ka pour comédien o ya tourner ba film soki muta kufi so drapeau o ya loba kana yemo ka sa comédien sango eye Mélodie azana Kishasa te Mélodie azana Kishasa te azali banda ya mboka corne Mélodie pe longwa mboka depuis obatu oba mona Mélodie Kishasa so baza mémoire bien depuis 2016 17 18 19 20 21 on a 26 ans Mélodie azana to Mélodie akufi et yes on a Mélodie akufi depuis 6 heures mais naza ko douter mona pesa sango za kité nga mutu na sengi ngai na sengi batu nazo ndima te comme yo zawana filmer nga pona ndima oko ça ngopsa message bongo te mais li nga kufite ba filmer nga image o ba ndoki pe na kokoma na répondre loko lobi mais na kena loko zo pesa nga kanda batine nga image o ya soloko mais eza image yo zo le solo na Mélodie ndiba kangela nga photo ya Mélodie nazui message na kokakite na panza sangondeni na tindia on a groupe na biso ba comédien o ya Asbel banangweli sungi o e kamam na yemo ya Gabi okay toza ebele ba comédien ebele ba na kati na yebite mutu nini oyo azui photo video o ngana tseki yango to na lobnati ba photo wana pesi message voice ba to bandi baité to na ko tinda block wana ba to ko réagir flor mbangu baleli ba to monte ba voice to ya ko lela kuna bon na ebité nani azui vidéo wana nga tseki yango po bato bamona ke na pesi eza solo po nga pe na senge po na zo confirmation so bato bazui ba ko tia ba partenaire y compris na mon papa Yves bo tia respect encore à mutu ezate ngana ko tsaka yango te ti na ti parce que eloko wana eza mabe eloko ba saki na sepe yo za na groupe ante mutu apimisa ki yango nda mabe to l'équipe place wana voilà likambo tozo senga Mélodie Corneza na Morgue Luanjili na Pointe Noire nga na vanda on a lobo nga na yebina ko loba te pona kosa corps soki et ça dit 2 semaines ou 3 semaines ou même une semaine sur une chance té bako sangi sabino libulu mo watemno na sachet bake bua kabino koleka monkamba mboko ngo na bosani bako tima libulu munene na zo physique bako na carte so Mélodie aza actrice comédienne munene a c'est pas ça batu ebele pe baza ba commencer à théâtre peut-être pour amona Mélodie a joie yango na osenga mbela ngana singana na senga te mais le makambo lelo bomona ngana hotel mapi bota attitude c'est différent ba corps mama tanga batu misusu o bandeko so akufaka wana za ngai na osenga boye ba mama na tozana de maman Olive na mama Denise mingi mama Olive nde ayaka penza na motema tout mama Denise pe idem et là on est biso nganeti ngata on dit binga na kombo ya ba comédienne o baza conscient ou consciente tous on a besoin corps ya ndeko na biso Mélodie poi e ya awa e ya nzela moko na mwana za mwana mwasi aza mukie tous on a besoin corps e ya mwana pe aya sito kane mawa ya mwana Mélodie kuna azana tata te azana mama te famille oyo ya sala ki a ses familles les qui ba ndeko oyo bato mangala lokola biso ne tokomaki famille na ye donc aza à l'étranger Mélodie akende ko s'évoluer ka mutu tu akenda ko s'évoluer ko luka po lelo lobi pe a comme pe mutu lelo ko c'est Mélodie akende po ko kaka mbongo ne ya voyage et pas longola tout ça qui se réfugié et puis à mesana ki na yepé et ça souci mte bomiete parce que maman le depuis 2015 2 ans on suscité ils sont malades des mémé na liwa on a senga maman Olive maman Abana ça là le colo ça na bande ko mususu tout ça besoin de la Mélodie avec honneur ce qui va tiki Mélodie kuna kundama na honneur te s'il vous plaît ngana vanda na mboka wana na fausse commune nazo kende papa yango nazo belela na sengi na maman Olive na maman Denise na ba comédienne o bazaka na bambongo o ba mi bet ngaka ba mbongo ebele ba bi ba royate po
atika mosala théâtre te wana balobi te eza makanisi ya bino bajournaliste oui ya bino baconfrère nanga bimisa video bimisa papa opusanga nga na kofinga mpo naza bamunoko ezongeyebisa maloba mabe mingi mais nazozanabomika video ya moto ngo asaki direct otingi na biso kaka mpo tetekombo na ye mpo na kokende na ye mabe tufi na yo tufi ya moto asimilaki kamera tufi ya karte telefone na yo oyoki waliboma na motu na yo tu as quoi dans ta tête oyo akufele keba moni ebembo moni na ebembo ya mama na ngai naloba na bino boye oyo tu ocrée buzz na matanga oyo tous les vidéos nga na ndo enregistré nga sikoyo etake moninga na ye après matanga tosamba na bandeko ya mélodie boza nanga tosamba la vidéo tunga na obomba oyo tokosaka erreur na minute au message eza makasi bacomédien tosangana tosala groupe ya whatsapp mais tokotisa esede pa na mate anima kwakala te bakroni mama ya poto te parce que bavoice ekobima matanga esangisaka bato nyonso même ese lobi ayambaki nga na émission na direct na yebisaki yoko oyo bakotisenga bi yoko kota te tozobanga osala groupe oyo ondotanda bavoice na biso libanda donc tosala groupe ya whatsapp tobandi na $20 ti mata sokola osala soko kobanga eza nini national keke comédienne oyo tosobami na tana esenga nga mama mbona olinga te babi dibinga so toni cotisation bakonzi na biso bakolembisa tozela bakonzi bapesa biso accord bon nasali mpe fort nabengi papa elombe vraiment papa respect wa papa wa dadi nanga otika dadi nanga na lelo ngona olingo mabe na comprendre te tosoli na père ta situation eza boza babi singa boye yoka mutu amaele ma fille kozana papa elombe boza kitoko avant kosala eloko nyonso il faut d'abord kokuta na famille ya mélodie famille soki bapesi accord que tolingi kora mwana biso eya problème eza te tokozwa accord ya tokosala effort tokotuna bango mpe soki possibilité baza na mwa quelque chose aza nango te deuxième famille na biso deuxième famille ya mélodie eza biso bacomédien baartiste tokosala pa na biso tokobeta baporte place oyo esengeli ya kobeta baporte et puis biso moto bape nde tokosala en tout cas likanisi oyo papa alobaki na monaki oyo ezalaki malamu ya mutu ya maye tokozwa badécision likolo ya koro ya mélodie te parce que ana famille biologique na ye donc tokosala eloko moko te na minute biso akomeli oyo tokobana raisonner mwana oyo mélodie atiki comment mélodie akoya e no tova na télévision tosala baémission bozoba bafutilité donc bolingo batia bino ka na matango bosange matanga eleka baluka succès na matanga te so lingo tia makana matanga loba makambo eza importante parce que badoit tala biso bazoba ti baza maele ozo comprendre nozo kiebisa soko lingi pe nga na vie na nga yo oza suté c'est le sentiment pour nga na refaire chier pour nga sala te na triqueté au moins pe nga ne pe na za bato vidéo ngo bakangisa yo o nga mo pe na sebele loko wana te okoma na nyo ngai naza la tendresse faut tout na qui est derrière toi faut demander la question ma force spirituelle yango wana yango za simananga yoboso na za simano parce que toi ça bema na mitoko to kono beba na pe na ko to pe polo baby awo to ko mabongo te te po yonga na to bandaka mabe moni yonga ba osana mi to po otuka nga kaka ata na osika te olonga problème donc ça kata mabele na ngato na sani moni mabe na yo mabe no ndi yango no bandaka bien aussi ça mabe te yo no luka mi ndondo parce que soma mama ta no do wambrie esprit na zo kanela batu na tunisiko koma nani naza mutu naza mutu na mta mibeko mais oui autorité suprême si na muta mibeko tengami je suis là na ko gérer ozonga na droit chemin présence ya artiste était et ça par rapport à nini présence exact tout est bon sur le minute on ba yekuna yo za oyeba ndeni caméra vidéo e mona déjà bon mona kaka neti siko nga na kete siko bo konanenga okete poane na kete parce que susi nga na zana ngo na ko ata otamba makote ko kiteta na siko otamba na kokati il suffit que tu vomie na vendre sika on a lela ndeko nanga tant na hôtel manakei et que pona ke hôtel c'est longité bino susam za nini bonga batu ba ya po ba vie boto ba question piège batu mabe bino mi balé boza mi tema mabe comme ba yete bozo no problème po bozo ba vite ba ndoki wa banani papa chic
na Yves pas mais porter là au samba bon bah oh ils ont tiré sur Brazzaville ils ont comme si on est journaliste oui na comme si bango kasi oh yo on va libota non ça ni papa dans ça besoin de information sur est vrai so zela papa Yves ndena tsaki ina bengi bandeko ba zolanga esa ba filmer ce caméra ça mais c'est une mabe bon c'est vérité maintenant ça va remonter malam non ça on pourra retourner aussi bon on peut ça biso tchaka yo tchaka ngo on a tchapa ba mega ba tinda kuna ba mbonga na tindi ba télécharger le parce pour terminer alors bozo sala masola ndenge nini pour très bientôt là yo monter ce biso awa na bon c'est bien na lobby ni bouger ko si mabongo bana ba ota biso bona c'est na yemo autour ba awa ce que wumeli ma mingi ba kundaye na système à fausse commune alors et ça les mandenge nini est-ce que c'est même encore il faut y a ou bien néanmoins tout ça moi comme notre le bande ko Yves libota nanu papa président le baka tindi pour CG ngai ngana ok na ngai dimanche ngai dimanche ngana ok privé. Comment on a signé un gouvernement after on a transporté non quand tu as dit Brazzaville quand on a vol normal c'est $50 quand on vol Brazzaville Pointe-Noire c'est $80 papa n'a pas na chaîne ou alors nous n'a pas chinois n'a pas les abakouk et n'a famille bota n'a pas mi banga ya gabi est-ce que d'accord zanga $50 pour foutre billet à Brazzaville vol c'est $80 timbre c'est 1000 francs donc papa 50 plus 80 ça fait combien plus 1000 francs $131 tu fous un soir d'accord on va $250 bito bombaka to kutana na eBay abiso nyonso to kutana na eBay abiso tout parce que na kozanga te donc on a que non na ndenge nanga boko no mona ba vidéo mais ba tout ba ko zwa vidéo nanga na chaîne nanga sauf ce qui chaîne Bokeseni, on dirait que na limité, bazana droité. On a un problème là-bas. Oui. La Saloni. Na obikanda zara iba wa sheba vidéo na 10 minutes na ke na muyibi iba ba vidéo et mon père papa Yves pena sala ke boye na nyokola kai mukolo mokote papa Yves benga ngalo bananga dibinga to u alonu ponga iba kana so te na continue nous vie e bande ti suka na télé c'est important na na 4 sur 10 minutes si na wata 30 minutes lingate na zo vidéo 10 minutes et mambo Alain Dele Nazui bon moi ça zo ba makamna ye Alain Dele sani ce qui moi si ce qui balobi ce qui ba publier qui moi si na ce qui moi na ce qui penengeni na ngwana mam bon nazui moi 10 minutes na tiena titre pe bien ma bete obike jeune na commission qui jeune ce qui maman ce qui tata o di binga na peso 24 heures so te na ko longola na ko bebisa chaîne na oh na bien bon o bebisa chaîne na kitoko donc nous sommes mon na émission na 30 na 15 minutes de 450 vies il y a na ko tepa non sur na 100 vies na stabilité c'est bon d'accord kitoko na ke na supprimer na tongo wana bout na tongo nango diamant kufi so ngana ozo baba news a bio so il y a qu'on a besoin nango te alors sur ce azui kaka ngo ba bobo misabo famille mane ko bolingo to komela suka ya émission lelo na bandi Yves Pan pe malabeza ko loba et puis tendresse au Baxani bon kabo tozo ba mingi to bunda nan Korea na mwana toza ba mama toza ba papa motem photocopie na ye mwana tikana na baninga aza mwana mwasi ba réalité zebele tokolo ba mamtwe le ka kuna te ba réalité zebele toza na souci ya mwana aya boye nzela moko na mama na ye ba to biso ba commenter te kolongola ko kuna ko ke $5,000 ce qui to beti ba porte de ba lobby wana e ko tika la kutu to ça na Korea et parce que na bus na pesa prix bus Brazzaville ti point dans la bus eza 15,000 francs CFA 15,000 za ko la $30 parce que si on a 6h30, on a 15h30. Si on a Brazza, et retour présent d'engue moro. Si on a 15h30, biche c'est kangami. Et c'est encore elala. Corps elala, wapela na elala flatité. Il faut na morgue à talangai. Pour morgue amener kuna on a yebi, et za talangai. Donc là sur talangai, on va foutre sur ma frère. Allez, tu vois tu sur la banane ba croix rouge. Pour tu as toujours accompagné ba croix rouge. OK. Ba croix rouge ben accord ti awa de po elle la tena avec la 45 minutes likolo to ko longwa 6h juste ne vol les 6h30 6h juste de zana ba formalité on to ça les sili 30 en tout cas et décoller
toi d'abord qui t'a essayé la 45 déjà 7h presque 8h moi qui t'a déjà Brazza après ça 8h déjà ambulance c'est quoi il y a 18 corps et etina beach bon l'exemple c'est ça corps canot moi qui est canot 3-4 personnes quand tu fais 10 personnes sur sa famille comme ça comme la délégation tu check corps on a biso tu es na to na beach quoi rouge 18 corps na beach na bande ko to ko za tu es normalement directement dans cinquantenaire monique ça nango bien que par rapport au tika tête mélodie akufama akunda makuna pardon malgré kisi ya komelezala kite pe poto yeba ki pété po ezanga ki pété to yeba kite pa bomba kine malade soni amona ke po mélodie aki mutu afimoko alingi ata zanango tel ngola seteke azanango alela kata senga kata ko abiso sa senga ko senga ya bomba kata zanango takangi nzoto de lo que sali akufa bongo soni voilà on a ko lobangwana merci numéro n'arrêta plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 soki bolingi botina cotisation na bino bobenga batata mibale ba opesa numéro ya responsable numéro 1 na otanga bino kombo na ye na émission avant na voyager pour ba ko ndeko ba ko zoka tina ke beach avant na voyager na opesa numéro ndeko o boko benga botindeli mbongo botina n'importe qui te so botina netinga bo pesa mpona na ke futa pe ba séjour na ngande na okende wana benginga na pesi kombo otindi mbongo to se comprendre o mbonga medo ntanga bo pesa ngate pona kolia na boyi bo pesa ngo eza ngai pona voyage na ba séjour pona kasi na za club ba chie na kosi te olobi bien mais pourquoi on pesa cotisation ne peut faire si bon ngala pesi bino merci ba ndeko ba bolingo na otika mikwe pa Yves Pan pour ngala mo amoso to soir na mingi na milongweli avant pour merci mingi na onyo sur la ndaki biso nzama pambola bino merci na Eli merci na bandeko ya super promo 243 merci na bandeko surtout je crois de na suka juste rappel na dernier film ya ndeko na biso Mélodie ezaki film nini soko za na bonne mémoire on mo ba zonga na film moko bon c'est un combo sur le monde bon na mito na za troublé boy dans zoé baté a tout le film belé et belé rappelez sur une relation na Gilles Bavon ezaki nini pour plus babi ezaki ba deux têtes oyo ce qui au solo lina bangote jamais au les gars na film relation ba producteur na ba comédienne relation na mona yango wana OK ce qui ezaki ba makamso ezaki cc wana Gilles Bavon baluka numéro na akufa autokufa et pas kufi kufi c'est la 2 semaines maintenant mona bon comme kufa otuna nani bon on a vu que ça relation normale ça no faut quand même oh bon ça na bonheur ko loba na télévision pour peut-être par rapport à bon eza pondu nam taba so sangi c'est ça va le to na to na awa bon malgré na kokate même pas chic na kokate mais c'est que to yebanaki na bande mo botolali auto salade après to peut mo mbalit tu sais makamut après on peut na zemit olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démacadé viens cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle Aqua pour la hémorroïde Acacia pour la prostate Awika renforcer spermatozoïde Iba pour la colisanzoto ya papa Arariro pour la infection Ahmed Azo soigné Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle IST hémorroïde diabète hypertension hypotension hypertension hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Tia Chardin, Molokani Voici, les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, Molongania,
ye tangukelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye mosuni oyekokela eva elekaki malamu libala yango nde esangisaka bato emakwela esimbami na nzambe lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye lopeti olati lelo na mosapi ezali kongala se na nguya na ye libala mokano na nzambe elamba olati lelo ya pembe elembwa posantu na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Kala biloko so de somba ya Tokinte boye. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange tout. D'accord, la même différence tango parce que biloko ngozo par ko libo che fois de tenir au che papier mouchoir non style boye. Pas biso pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mosusu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749